So quoi tata nous n'y a même messi nyama. Yo ça à l'état congolais. Yo. Là, c'est moi. Comment oui? Manika yebi mamba phone loba kasiko ya yoka loba venga za pour minuter ana pour ma sindité tendance sur la jour ezaki ko sindi le cœur té nakoki jamais na tindela ki voice vient na téléphone nanga na biso nakoki jamais quadra ko côté là alia parce que kimisa ya kodé na maroki na bossa na té alors quadra to umeli omoni njoro eloko oluka la vie nanga na ba 4 to kangi maniki basoda ba yeba kanginga azoloba siko basoda ba yeba kanginga ba ridiculiser ngai vio bossa ni passé je na regretté bossa ni passé na problème na sindité njora piéger nga mais njora eloko oluka na bana nga vie quadra olomide njora eloko oluka na bana na ngai prince alobisa nga susu te prince place kende yeba na te moi na nga place kende yeba na te famille na ngai likolo babenga ya tika filmer ngai tika moindre publication na porter plainte et bien on a loba parce que mon major mutabina na loba pour na so la ça fait mon major bato oh ba filmer kuna parce que na linga te confiance à la ridiculiser alobi yo tika ko porter plainte alobi ngai a autorisé ngai na autorisé parce que na so la quadra yo avie na ngai yango bakanginga yango bakanginga eloko linga ke salama yango bakanginga mais quoi dans les que nous débat kanginga boina to samwa et les gens des ana nini et ça un terrain album et beba pour y bi réputation dans internet quoi toi un problème nini pourquoi tu comme à niveau vieux yebi ngat banda 17 ans vieux naza disile na komi mama mukolo vieux komi ko harceler ngai vieux za na voda comme presse au polo zotala lelo ni ba bia salaki sabé na nga lelo ni ba bia salaki ngala ko vana tranquille te na kisinjora amina nge boyinga liko akisinjora bandeko nani so boyanga liko akisinjora sindi na za problème na oté so moi na saki vidéo pardon parce que ba yana nga boyinga na YouTube ba yana nga moi sabina ça sur ba émission na koki jamais kokota mamba libano parce que mbeli obomeli ali eza mbeli obomela ya godé merci beaucoup eboloba non, c'est déjà enregistré. Ah, c'est bon.